makambo malamu nzambe azolakisa biso tolobelaki kopanza nzungu ya bondoki ya mabota toza kaka na nzungu mais sous thème na biso eza nzungu fongola vie na ngai nzungu oyo tozolobela eza nzungu balandelaka bangombe te epupe na kati ya nzungu wana ataka n'importe qui te nzungu ntango tolobela nzungu tomona prison nzungu elungolaka esengo epesaka mawa Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous soki eza na makila freinage yo bete makila freinage elungaka makila solution c'est-à-dire papa kotindaka bonganga areni asine d'impact na ye ye moko afuta bandongo na ye olie ye moko afuta mosuka biso bato koma ofuta mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, Tekou Fada, Charmi Fidèle Internet, Balandinho sont toujours besoin Kaliba pour qu'on a vu sur la chaîne de Nazarien TV, dans 4 émissions de Table Sainte, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazarien TV. Je dis un grand merci Nambama Tiffany pour la confiance au Pessinga. Vraiment, merci vraiment aussi à l'équipe Moulimba. Il y a les Nazariens TV, je dis un grand merci à Gira, c'est ma caméra, pourquoi pas à Alain Kiankala, mon frère que j'aime beaucoup, ma conseil cool sera toujours Moussalande. Et je dis un grand merci à Bienvenue Bienvenue depuis Bienvenue, pourquoi pas à Joe MK. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli, toquei a rolando. Joga assim. Controle o saco. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, s'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, kona nini? Frère Stallone, bon, là que maman a pressé nom de Maloba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé de l'homme de Dieu. Kima ezana ngolo nzambe. Nzamba bateli biso azobomba batu nyonso na ba oba Hollande biso mikolo nyonso
Nzambe nde azakati na biso kimia pe ezala na Nzambe kimia ezali na ngolo Nzambe Nzambe ne muto kopesa biso souffle de vie avant to bande émission na biso avant to kota na thème na biso autoroya likolo autoro continuer na ngo ya banzungu nzungu abondoki et non senga moi muke et moi prière moi il y a quelques secondes et ça la pe bana Nzambe bien quand même to banda monter sans to pesa to ka ba émission na maboko Nzambe. Prions, béni soit le nom de l'Éternel à jamais. Papa topé so merci parce que kokana motote. Yondo pesi biso makasi ya koyaka tesika o. Ceux qui ont battu le tena na ko batela. Il est écrit sur le livre de Psaume 124 le verset 1 à 2. Sans l'Éternel qui nous protégera lorsque les maladies se lèveront contre nous. Sans l'Éternel qui nous protégera lorsque les hommes se lèveront contre nous. Papa ceux qui ont battu le tena na ko batela. To bebi sinyo sayote. Ba bazolanda biso balanda biso na kimia. Monsieur Salam avec force, avec facilité, rapidité. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ce qui vient de l'Éternel. Na baby signon soyote, na kombo na sumasia. Amen. Oui, amen. L'homme de Dieu, moi, le loba gentil, moi le loba gentil, Rosani, par rapport à bateau, bazuli, bakor on a une carte chaîne na Marianne TV. Shalom peuple de Dieu, Nzamba pambola bino, oyo bozo zwa libako ya kolanda biso na chaîne Nazareth TV. Maman Tiffany, na pesi mbote bisika zali. Tozo continuer toujours côté ya bino, kolakisa bino, makama malamu Nzamba zo lakisa biso. Tolobela ki ko panza nzungu ya bondoki ya mabota, tolobela ki ko panza nzungu ya bondoki ya église ba pasteur ba komisa église lokola ndaku na lokola compagnie na ye akanyama na kisa wa bosa na ke ba milimo azo kambaneza milimo ba Nzambe. Lelo siko toye kolobela kaka nzungu nzungu fongola vie na ngai. Donc tozaka na nzungu mais sous thème na biso za nzungu fongola vie na ngai. Ah ok, tu as regardé nzungu mais nzungu ali ici sous thème nzungu fongola vie na ngai. Ok, l'homme de Dieu tozolanda. Pourquoi tozoloba nzungu fongola vie na ngai? Pourquoi toloba na kopanza nzungu abondo? Oh nzungu o tozolobela eza nzungu balambelaka bangombe te. Eza nzungu balambelaka basoso te, mais eza nzungu yo bazolamba batu. Pourquoi batu? Bazolamba mutu, bazu mutu batie na kati ya nzungu wana, na kati ya vie ya mutu azana badon, azana batala, azana makambo lolemo lolenge. Oyo mona na kate. Et poupe na kati ya nzungu wana bataka n'importe qui te. Na kati ya nzungu wana baocha bato baaka na étoile. Parce que étoile di mandeni. Étoile ezobima pendant que molini zoya. Tant molini zoya esengeli étoile ebima na tana ye. Siko nzungu ezokoti sabato bazana étoile na kati ya nzungu wana. Siko pourquoi tozoloba nzungu fungola vie na ngai. Ko panza nzungu abondoki na mabota, nzungu tant tolobela nzungu tomona prison. Eza kwa kasho moko boye batie bato ba internet bato na kati bato ba bimate. Siko mutaza na kati ya nzungu akobika kaka vio nzungu apesi ye. Na kati ya prison tomona bapesa bango ba via uniforme elamba uniforme. Ba via ndenge moko. Ba kopesa bango na maladi ndenge moko. Ba makambo ba obika ndenge moko. Oma mutana kitoko na ye, mais libala zozwa te, a mayele musala zozwa te, ayebi métier mais ba kopesa te. Azana kati ya nzungu. Tant que azana kati ya nzungu, soki to fungoli mofinu kunde to koyeba réalité biloko ne ba wala na nzungu wana. Soki to fungoli te nde to koyeba te siko yango lelo to ye nzungu fongola vinanga. Nzungu bimisanga nzungu bimisa mais la fois passée au Lobaki que au Betaki Muki au Baïki non par rapport à Basal ou au Basali la Banzungu la poster ou Belé mais tout ça il a Banzungu et tout consommé au la Kaki Bishopé dans la prochaine émission au le Belapé ba musicien au Basali il a rappé Banzungu l'homme de Dieu habité et ça va juste basé sur nzungu fongola vie na ngai to ezandengeni soki na lobele nzungu fongola vie na ngana sisi ndesiko na kobimisa ba kombo na otanga ba kombo ba homme de Dieu po basala ka nzungu hein ba musicien basala ka nzungu tokota na mate ya nzungu fongola vie na ngai. OK voilà na deux versets deux chapitres pardon il y a le bosso la Matthieu chapitre 5 le verset 1
P7. Yami balé Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Souviens-toi, l'Éternel, de ce qui nous arrivait. Regardez, voici notre peuple. Le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portent la peine de leur iniquité. Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins vertes et les dents des enfants ont été agacées. C'était la parole de l'Éternel. Oui, amen. Awa, dans le contexte, nous fungo la vie nanga. Awa, la matation, quand la matation, tout le monde a collé là. Mutaza ko se lamenter. Mutazo lela. Donc dans le banzo mufungo la vie nanga ça veut dire muta beki ba réalité, azui ba prophétie, akuta na ba prophète à solo, na ba oya ba makiona, ba évangéliste à solo, ba bité yo moi ça elaka, yo mo ba lelaka, yo to mo na Benin, yo to mo na Chine, yo ko bonga na moko Congo, yo itola libota mais bana ko loba suka ba ndiko ko ba prophétie parce que Bible zo ba ke to mépriser prophétie te mais to examiner mo. Soka ba ndiko ko mata saka ba prophétie. Pour le message, je vais pas passer dans Zambé partout qui ne va pas confirmer mon cas. Dans le message de sécurité, il y a pas confirmation. Zungu fungo la vina. Bien aimé dans le Seigneur, yozolanda biso. Fungo la matoy, ezama kambe zokomela yo, ezama kambe zokomela batebele. Même na note ya yo, na azana libota nanga, soki nga na ebi na zu grâce ko yeba Yesu Masia, elingo lo bateke batunyosa libota bazwa ngolo ko yeba Yesu Masia. Donc na yebi réalité ya nzongo libota nanga te. Même eza katwana eyebi ngai. Ça veut dire quoi? Souviens-toi donc de ce qui nous arrivait. Abi kanisa penza na oyo komeli biso. Nini komeli biso? Ba problème komeli biso. O muto oro bango na pasi. Elike za soutien, a comme désespéré parce que rôle nzungu wana ngeza ko pesa bato ba vie échec. Nzungu lungola ke sengo et pesa ka mawa. Nzungu lungola ka réussite et pesa ke échec. Nzungu lungola ka avancement et pesa ka vie à recul. Nzungu lungola ka progression et pesa vie à bassesse. C'est-à-dire kanisa pena na o komeli biso. Tala au problème. Tant qu'on va au problème, tolo tala son. Tala son nzungu pesi. Na quartier, to comment va ya quartier. To tani ba français belé ba licence belé dan. Mo tala wa to tanga na bango si ba kena misika. Ba lunga pe na quartier wana. Ba zo pe babala, ba tonga pe ba foyer. To tala pe biso pe ba jeune fille, o to kola na bango alongi na ye. Ba ninga kuna ba osala, ba ninga kuna ba na ba fiancé mais biso fiancé za la te. Ki fiancé na biso za ka zemi. Ce qui zemi te ba boya ki. Zoom kanisa pena ekomeli biso nini ekomeli biso nzambe tala libota na ngai makambo tozobika nzambe tala musala na ngai ezosimba te na kofuta ndako te na kotangisa bana te parce que nzungu etia biso na kata prison bino bokozwa te bino bokene musika te siko na verset 7 alobi abini nos pères ont péché ne sont plus mais c'est nous qui portent l'iniquité de leur peine. Est-ce qu'au contexte Contexte mon père ont péché, ne sont plus, mais c'est nous qui portent l'iniquité de leur peine. C'est pourquoi papa n'a dit ça, quoi qu'on a dit ça, à côté c'est là qui dit ça zoom, Yazwa qui mong, à Sombaki, à Kenda qui poto, à Balakaba Sebe, et Belé. Si quoi biso, to komi ko futa, masumu wana. Ya bale biso to bala te ya sale biso to sala te ya banda ko voyager biso to kenda ba voyage te ya somba ba mapango wana te meza ki ba bomba kisi ba teka mapango wana lelo biso koma ba locataire abi non père ont péché ne sont plus là ça dit ba kosa ki bondo o ko ko zo mbonga kisi nzonga ya bande nzonga na libota ya na nzela mutu moko yango faire attention de konanga. Faire attention papa nanga. Bénédiction kotombola yote kotombola bana na ekouta pa mututé.
Parce que Jérémie chapitre 17, le verset 5, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nasa avec maudit soit l'homme qui appuie son soutien dans la chair. C'est-à-dire, elle a quand même la mabe, na mouton zotia elika na mouton. Yo olobete ngafona tonga, okotinda kwa nanga, le lozo tonga. Le lozo que ne poto, okokufa. Yo bete mbogo wana, e ambo makila. Siko batu barono kwa bamanana, bam na yo. O baroya na sima. Oh, malédiction banaka de première génération ti à quatrième génération. Bénédiction banaka de première génération ti na mila. Donc, papa bakzwaki, basepelaki, abalaki basebele, azwaki bambonga bakisi, arenyaki, lelo bango bazate. Abosana ke te liwe boya. Abosana ke te nzote lembaka. Ya sepeli lelo. Pendant sepeli, akufa ki, siko tellement d'impact basale. Na monde na moleli, il faut foutre banyongo wana. Azui misala, yoka sala sala na okina ba voyage na beto la bana. Attiser beto la bana na ye. Siko bana batani, beko la chair. E komika bo musala ezala raté. Libala ezala raté. Magama malonga ezala raté. Yango dit non peur ont péché. Bazali sous-souté. Makamoto obika lelo zunga na te zanzunga na 2021 te. Zunga kota kwa fona 1960. Lelo to komi kobuka ba conséquences wana. Bisi li bote za na nzungu tant on be la nzungu to mona la sorcellerie. Li bote za na sorcellerie mama ba pesa ka batu ba vie emprisonnement. Yango Psaume chapitre 2 le verset 3 la Bible déclare ceci. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leur chaîne. Nzungu fongola vie nanga. Oh, muto ba ko fongola vie na ye azaka ka muto yo. Galates chapitre 3 le verset 13 Bible sur le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque pendait au bois. Ça veut dire eza muto yo makila oya ba chef coutumier. Elongwe na makila Yesu Masia. Quand Yesu Masia na nzoto mutu. Ce que ça na makila blocage, il est makila blocage elongwaka, makila liberté yaka. Ce qui est dans makila freinage, il y a des makila freinage sur le maka, makila solution. Ça veut dire makila que le molo na nzungu, et ça quand makila dans qui tout est accompli sur la voie. Oui, voilà l'homme de Dieu dans la peine comme appelé Sikawana. Parce que passer dans la peine na ba rebelo si ça vraiment passer dans comme appelé Sikawana. Au tu koloba makila o ya ba chef coutumier et changer mais il faut makila ya nini. OK l'homme de Dieu. Ok, l'homme de Dieu. Toito le babou. Yesu ne koulous. Jésus na croix. Entre deux voleurs na katikati. Babi que Yesu a se sacrifié pour na biso. Pourquoi quand on lien wana ba ya famille. Ba kilanga ya famille déclarera biso. Papa peut se dire que non tout est rempli dans la croix et Yesu a se sacrifié ma kilo ils sont pas pour na biso. Mais jusqu'à là mais tout le monde a ozo ya biso kama mwanzumbu makila ba déclarer no makila ni neganga. Mais tout est déjà accompli sur la croix l'homme de Dieu. Tout est accompli sur la croix. Tant que Christ. Oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as Yesu te. Si tu as makila blocage, makila échec. Mais il y a bateau ba ma pe ba Yesu pe na ya mi Yesu bo na pe église mais et simbara te l'homme de Dieu. Bazali esimbate eza likambo ya temps. Ça veut dire quoi? Et likambo ya temps. Kolembate la Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À toute une église noko Maria mabale na balite. Kolembate ko désespérité. Tanayi. Yo que c'est la tana. On va dire épreuve liée sur l'examen. Voilà ça épreuve liée sur l'examen. Épreuve sont entre épreuve liée sur l'examen, azolekisa yo le moteur dit que non oza ben épreuve d'abord l'examen mais oza ben blocage à vie dans la plus de différence en les arandés. Ezala kanengini. Pendant que ozala ki na mongo. Hein? Au mataki. Au kweka subitement. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ça blocage. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros.
Donc dès que tu as galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Yamolili. Attention. Ye okoro yamba yesu na mbongo na yo. Okutana na bitumba nzamba atala kondima na yo. Bisika zuyo. Atala eske okobika be preuve biboso oyo so ela yo. On aura job quand Nabia bitumba oto bunda eza ya nzoto te mais eza ya molimo aso na kata nzungu te mama oyepa yesu esengela taye a brisé ba papa bakotisaki nzungu bakendaki nzungu na libote eyaka kopesa bato vie échec nzungu na kata libote eyaka komemela bato ba condamnation eyaka komemela bato célibat yana bato mosusu alongwa kongo akenda poto libota na bango balobaki na kata nzuma mutu moko to asala déplacement kina mboka mopaya okenda mboka poto bandinga bokenda na bango ozwa mikanda ozwa mikanda te mitala na malamu obandaka na libota na bingo eya na mabota mosusu baa na mbongo me alliance ekotala te alliance ekotala te parce que bazwa mabala bateka alliance ekotala te okite mpe kongo ke libanda ekota te. Mais l'homme de Dieu, la kacho malobate côté ya libala. Ya libala obi que non, ya famille sous baza bien mais ma balle ekota te. Mais so tali petambo le paye ya ban hein. Ça a rien à voir avec famille. Because à moi ça tambola ni mabi. Azarana Z. Papa ebi que non, papa azani na maman nzungu te. Et que yemo ndo ami créer nzungu. Na bibu. Mutu moko normal. Tant que le bilanzungu to mona ba réalité ezoleka na kata libota wana moko kufina Tibet oya koya kufina Tibet oya koya kufina Tibet oya koya kufina Tibet solo mone effet moko ya molili ya ke libala zongi leka ke libala zongi oya mobala zongi sa zongi bo comprendre que non biso to ana kata nzungu na molili usengeli to loka délivrance nalobaki na kata prison nzungu ya prison na kata prison bapesa bato bavie ya uniforme bilamba sikoyo po obima na nzungu
ezosenga na yo ondimela Yesu. Tant on dimeli Yesu accepter le Seigneur et Sauveur. Yesu na mon côté. Yesu na mon côté parce que Marc chapitre 16 le verset 17 à 18 Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé à mon nom. Ta abitala bikam kolanda bato bandemeli komona nga. Donc pour du mananzung et Seigneur olungwa. Donc dit que nos pères ont péché ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons l'iniquité de leur peine. Siko, bamo ba kufi et sopira kana maloba. Et sopira kana maloba. Yango Ézéchiel chapitre 18 le verset 2. Pourquoi vous dites ces proverbes dans le pays d'Israël? Tala, babi pourquoi vous dites ces proverbes dans le pays d'Israël? Abi le bacha on a prié. Les parents ont péché, les parents ont mangé les raisins verts dans les déserts. Mais les dents des enfants ont été agacées. Ils ont dit, tellement papa qui n'a pas ateki mabala ateki misala bato biso to kosala souté parce que papa na bango yaki na mboka wakisi parce que maman na bango kotaka libala basukola ka epanganga parce que maman na bango ndoko bota te ayo ndoko zwa zemi na ndaka nanga yo peta ngoye na libota wana il faut que ndoko zwa bana ndaka ngabi désormais pourquoi bozo ba liseso ba papa baliaki manga ya ngai na désert mutalaki manga ngai yemoko mine ko mangai pourquoi ya le manga ya mobesu na désert siko mine na bane ko manga ça dit ba papa ba koti banganga ba maman ba koti banganga. L'homme de Dieu non comprend vraiment la façon dont tu parles vraiment vraiment trop compliqué l'émission vraiment téléspectateurs beau comprendre ngai yo le biki ba tata baliaki manga mobesu na désert mais on se retrouve dans l'Ancien Testament dans Israël où qui maudit on dit que non bon la terre promise quatrième génération terre promise de nasser à 20 ans nasser à 20 ans akotalaga mibale Caleb na Josué oh batikala na babi nasser donc quatrième génération et la quatrième génération non la quatrième génération, on a l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, maman est à la source que non, celui papa s'est sacrifié, et ils ont la banane. Mais ils soyez, ils sont échangés. Ok, français, l'homme de Dieu. Ok, français, Babi, pourquoi vous dites ces proverbes dans le pays d'Israël? Ézéchiel chapitre 18, le verset 10. Ok. Pourquoi vous dites ces proverbes dans le pays d'Israël? Les parents ont mangé les raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire, pourquoi le bolo papa va aller manga ya mobesu? Siko minu ya bane ko manga pourquoi? Voilà. Minu ya bane ko manga pourquoi? Ça veut dire quoi? Papa kotinda ka bonganga. Arena sine d'impact na ye. Ye maka futa ba nyongo na ye. Olie maka futa musiko biso bato comment futa. Papa Zoumusala, il a travaillé, biso comme na tuna biso to travailler et ça travailler dans l'étoile na biso. Ya mona avec que ba côté ça ka batu na nzungu o bazana étoile. Pourquoi étoile? Pendant que molele zoya étoile zobima. Pendant que bitumbe zoya makasi et ça pendant que élévation de zobima. Ya moni pendant que Christ a botani ba mange ba ye ko adorer ba moni étoile bimi na loya. To ko adorer. Ba ko adorer parce que abotamo. Pourquoi parce que le monde éternel, le monde n'a pas eu de rosa. Et le monde n'a pas eu de famille na bata malonga ba kobima. Et le monde n'a pas eu de famille na bata muto aye ba kobima. Yango o bazolela eza makambo zo komela batebele. Pourquoi le verset c'est-à-dire toujours ba bakaka ba papa ba sala ki mabe ba za société puisque biso nous to foot c'est nous qui porte l'iniquité de la peine. Oh peine. L'iniquité ça m'a bien, ma somme, peine et ça salaire. Le ma botte belle je bouka ba salaire. Ya misala ba mboka ba koko na ba kufa. Tombo c'est pour là, mais famille so simbate. To so futa ya mobiso, tam to sala te meto futa ya muti. Fungola miso. Ndeko fungola miso. Yoza na kata libota wana. Na bino kolonga na libota wana te. Meluka Yesu Masia. Na nzela prophète moko Israël zaki sauvé. Na nzela ya mutu moko libote kamolama.
na yo kabola na libota te ata maman na zandoki ata papa na zandoki mais yo misala na bango kati na yo ezate soko luki Yesu makila Yesu ekoya kati na yo akopeso fongola parce que ce qui est dans Ésaïe chapitre 9 le verset 5 la Bible déclare ceci voici un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseil de Dieu puissant Père éternel et le prince de la paix. Oh, tala domination pour bimanakata nzungwana fongola yaka na komba Yesu Masia. Oh, Yesu tanga yaka na libota. Ata babaki mo bimate. Ce qui a fungoli mokota kanaka. Ce qui a kangi mokota fungolaka. Yama Ésaïe chapitre 22 le verset 22. Bible dit voici je mets la clé de la maison de David sur son épaule. Si il ferme, personne n'ouvrira. Si il ouvre, personne fermera. Ça veut dire quoi? Pour fungama nanzung ezaka Yesu Masia. Oh yes, aza solution. Oh yes, aza ngolu. Oh yes, aza changement. Makilane sopana ki na ngomba Golgotha. Romains chapitre 8 le verset 1. La Bible déclare, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ata nzungu wana babaki kufungwama te. So ko luki Yesu papa nzungu kufungwama. Tangu nzungu kufungwama, on comprend natanga classe pamba te. Tangu nzungu kufungwama, on comprend na kena ki poto pamba te. Tangu nzungu kufungwama, on comprend na kota ki libala pamba te. Yana ba musuba bala. Menanda pa libala sengezate. Yana ba musuba wa sala, salaire ezalaka te. Yana ba musuba abeta mutu. Complication échec n'échec nano bimi na nzungu te ce qui est masia ye okobima na nzungu ce qui est masia ye okofungama oh solution via moto ezaka na komba Yesu Masia babenge le prince de la paix liboto to botami nango et puis ça la biso kinyate nzungu eza ko s'opérer na malade nzungu eza ko s'opérer na accident nzungu eza ko opérer na liwa to botama 7 to tika la 4 to botama 8 to tika la 2 yana batu musuba tika ba maboko pamba akosa nzungu nini zo rina libota na biso tokundaka bat na descendre biso salaka ba accident na descendre biso kufaka na libonfe vimba biso tokufaka na asthme eza misala ya nzungu manga na oloba na yo na ote na tongo lelo la Bible déclare c'est le livre de Luc chapitre 18 le verset 7 la Bible déclare Dieu ne fera pas justice à ses élus à ce que jour et nuit tardera-t-il à leur regard maman yesu osala justice te na baponami na ye osala shwa mabete nde oyamba yesu na motema na yo yo mpe nano oyambi yesu te tala libota na bino yo mpe nano oyambi yesu te tala bisika obimelaka tala bisika olalaka makambo ezosimba te esenge eza te okoma kolela pambapamba butu bamoninga balali yo ma ya miso ozalaka na kimia te kimia si babotola desespe epai na kisasa babotolaka mibale na pote mpe babotolaka yo mibale na kisasa omona mama ezosimba te na oke mpe potoka ndenge moko menga na yebisi yo kokanga motema te fungola motema Apocalypse chapitre 3 le verset 20 a dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un attend ma voix si ils ouvrent j'entrerai chez lui je souperai avec lui je mangerai avec lui je savais tala atelemine kuke na yo azobeta oh ekuke fungola motema tangu Yesu Masia koya na motema makama mabeza na vi na yo ekotika yo tangu Yesu Masia koya na motema akovanda na yo tangu akovanda na yo bitumba banoko o mama longa te yo kolonga yango bitumba bakoko o koko longa te yo kolonga yango nzungu fongola vi ya bato nzungu fongola misala ce n'est pas ta force n'est pas ta puissance c'est pas mon esprit dit l'Éternel des armées pour obimana nzungu telaka Yesu Masia c'était la parole de l'Éternel zamba pamour. Ok, voilà, chers amis fidèles Internet, voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Les Nazariens TV. L'homme de Dieu va tout cabonner le basso et cause à nous, peut numéro de contact. Tu vas devoir vous contacter pour vous rendre le baranga ya soukeza kokanga mutemati. Naza vraiment disponible. Atana kisasa, ata libana mboka, benganga. Problème ozana yango tokokota mabondeli nzamba kopesa solution ozana problème ya nzungu libala ezo simbati musala ezo simbati mukanda bavandelango musala bavandelango naza prêt pona ko landelo prière nanelo kopesa te mais yeso na kotea asa capable ko fungola vie na yo numéro de téléphone nanga plus 243 85 43 32 989 plus 243 85
43 32 989 benganga naza ato bengo tiki fosta on ko fongo la connexion na ko répondre yo toza apona bino bokangolama temo zoom fongo la vie na ngai. Ok, voilà, chers amis fidèles internet, nous sommes toujours aux Orali Bakou, il y a plein d'émissions dans la chaîne Abinali Nazarien TV et nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à l'équipe de Nazarien TV, je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga et puis je dis un grand merci à Alain Kiankala, aux Aïna Régime, pourquoi pas, bienvenue Biano Wakapinga et puis je dis mes sincères condoléances à la famille diverse de Yombo depuis Londres pour te couper sa maman et programme de ce programme est limité au web, c'est depuis tout l'examen dans la chaîne et puis je dis un grand merci à Philomène Mukwaya depuis Londres, pourquoi pas les trois fois boss Jad Pro depuis Francis Rosalie Bamotenao et Belé et on se retrouve à la prochaine et puis Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko kuma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien